Matista Pouya, Soledad Mikanda Sibota, Matista Pouya, assigné, Mouni Moussaka Pouya, Matista Pouya, Matista Pouya, assigné, Matista Pouya, Matista Pouya. Nabukanye. Mobali babotolinga ye pesanga makangu wabokolobana masumu nanga olilisa yo nzambe Matista Pouya, Soledad Mikanda Sibota, Matista Pouya, assigné, Mouni Moussaka Pouya, Matista Pouya, assigné, Matista Pouya, Matista Pouya. Nabukanye. Mais, iki ni qui poubelle de la République, qui poubelle de la République, buchafu mbuchafu, qui taxi de la République, poubelle de la République, buchafu. Na ule otoko ne kingirie kianamuke, na yeni poubelle. Mwanamuke normal, achète kingiria kintu kia hivi. Ukikingiririe tu, tutaweka na mu miniature, poubelle. Pratiquement dès qu'il est 5 heures juste, l'heure que tu as programmé le réveil, ça commence à vibrer en toi. Non seulement ça te fait jouir, tu te sens bon. Tu sors dans la journée, tu es très très contente. Il s'appelle Monsieur Vibromaster. Il est très bien et je l'aime beaucoup. Pour les femmes qui m'ont dit, Tati Mami Moussakai, Betra Bango du Sora Vibromaster Nangola. Donc, c'est l'homme le plus doux au monde. Il ne dit rien. Il ne va pas dire tu ne sais pas laver, je n'entre pas. Il fait la case. Il entre partout. Il vibre. Il te fait du bien. Il s'appelle Honey. Tu ne peux pas larguer Félix et affronter le peuple kassaïen. Parce que vous ne comprenez pas Nani Maman Denis, Maman Denis, je ne vais pas te poser comme ma question, Maman Denis. Nazaki makata, nene pour la pose de idée malamoko. Copine, abando, peut sangai 5 fois, 6 fois, 7 fois par jour, les jeunes sont normaux. Tangu kaka tobalani,
papa nakoti na régime diététique. Oh, bakangi nga ndoki bafamille nanga bakangi nga tata mwasi na ye azobenga bino nyonso tu wana atangi ye na ye baloki ngai papa eloko etelema asu na ndako te tobanyoke mpo baurologue bapsychologue bawapi nazosokai bapsychologue te na epsologue mpona Jonathan nabanyoke mpo baurologue batala bascanner banini bapesa ye bakisi mpo eloko etelema eloko wana ya $118 mibale c'est-à-dire que il faut omela mibale par mois mibale ça te fait $236. Est-ce que boyebi ke ntango nake na ndako wana kuti bakisi wana mobimba efandi wana donc alalaka mwana wana se na mbeto ya salite wana Sandra me ngai mpe nanga aza na problème ya érection. Voilà, c'est kanda na nga sikoyo yango wana place kanda na nga eza yango na nga na koti jet 6 mois naliaka te nalia une fois 6 mois nalia une fois nalia une fois 6 mois sikoyo ekusi ya bleu omonake na kuti mbetu wana na liputa bomonaki wana ona tumbi lelo na bakaleso ya salité wana na douche salité ni salité. Je me suis dit je suis dans quel monde? Donc le gars azosiba na se ngai na confort na pesi ye aza na problème ya érection ta niveau. Voilà, maintenant continuez. Je vous dis pourquoi j'ai sur les réseaux sociaux. La salle na diète une fois une fois. Honorable. Quelques jours après, oh non, bakaini ntat nangana akainga na kindoki Martine akainga na kindoki yana akainga na kindoki yango eloko na nezo telemate na sali 6 mois diet kiwanda zokanga kanda kaka pona magoda honorable kanda pona magoda nazo ebisa yo sikona ke mwa ke mbala nga beta magoda ama Denis na mona to landa yo quelques heures azotuma bino mbaki to aider yo pour sauver couple na yo. Même pas 10 heures du temps on changer langage on connaît le divorce. Je pense que bala na ko divorcer c'est la solution. Infidélité est bala na biso africain congolais en général to yebi na biso. Si tu sens que tu aimes ton homme, ne souffre pas pour son infidélité. So, ici on y va y mais qui dit ça tika kofi na tika wa désordre. Bonsoir. A cause de la tika na eba makela na so que ko souffrir na yote. So qui a zelo trop de pour l'infidélité. Bonsoir. Mais cause de la maman. Tika ko bili bonanzo to so qui ni. So ka pour l'infidélité le bana so ya la congolais to yebi bango bien de bazalaka. Sozo banga ke akenda kola la fille na mbeto ya salité ba condition ya kité côté mais no hôpital ça c'est examen et si les mesures ngolo zala kina bino ko souffrir pour rien mutaboyote na moy oneli to sauver les bana na pour yoko le la ke obengi déjà juste pour le divorce en fait. Maman Germaine na expliquer en fait pour Chokota. Donc, Nazareth qui n'a rien de famille samedi. Na réunion ba lobi tom na subu na réseaux sociaux te. Batumo ba lobi ngai na loba ki na sengi divorce. Ba ba lobi ka skocha na réseaux sociaux te. Okozwa divorce na yo. Na beni juge za camarade nanga. Ah et puis c'est un montant il faut na futa. Tout le temps il to kende lundi 9h.